Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Omonaki Dekonabiso Ndanganzambe idole ya mbongo balingaki pe bakotisa mwa nungu na mitu ya bato likambu oyo babengi ya balkanisation ebandi lelo te biso tobotami te 61 lumumba lobi le balkanisation c'est demain. Balkanisation wana kondo maréchal Mobutu aye kozwa mukano ya koloba s'il me faut signer le pacte avec le diable je le ferai. Ezala ba Mzee Laurent Désiré na mabe na ye na malamu na ye alobaki ne jamais trahir le Congo. Et bongo balkanisation oyo yenga nganzambe mokisko na biso fridolin na tango ezalaki bitumba na est kuna tango ya mouvement ya bato bauti kobima akokaki kokende makosala misa kuna akei parce que amoni bashiko chitambwe bakosala makambo ya malonga ya solo azali mutu ayake komona pe président apesi ye longonya pona monter en puissance awa tozolo baboye bastion ya suka o etikalaki o ezalaki kije général madina wana ezali récupéré parmi batomboki mutomboki moko ya munene chef rebelle atikali obe moko bibomba melo bisika yake kobomba mapo bango basalaki be babiloko lo banzela ya se lokola babunker sikoyo basi encerclé par FARDC. FARDC encerclé akepe na mindelo na biso na Uganda atandami sikoyo yena libulu place azali bapetio baela kaye makasu bakoya koela bao baela kaye mai bakoya koela ete bao baela kaye mushoro akobima ndenge balobaka na français c'est la faim qui fait sortir les loups du bois nzala ekobimisa ye omoni awa plus de 80 miliciens na général na bango moko ya batomboki ya munene akendaki ko se rendre et pas ya chef d'état-major et bongo wapi o baza kobenga balkanisation te ezali siko modèle ya kolela to fanda lisusu na mesa poto kabola pouvoir to négocier président alobi oui batu wana bakolobaka balkanisation opposition lelo bazali na mitungicité na yambaka ba délégué na bango mais oyo alingi to fanda na mesa azela 2023 tokende na ba élection makambo ko fanda na mesa ezali okolo zolinga kolakisa makaku ya mokolo ndenge nini basalaka bachangi ba makaku lokola biso IDPS suturo te bazela 2023 et loko nini etindi bango parce que bamoni déjà que président aza na 10 ans na ba 63 ans d'âge et kokomela bango 73 ans bakolia eloko moko président alobi boye devant bandeko na biso oyo bafandi na mboka Angleterre kinonga na kozalaka na ngwende ata 1 cm ya Congo ekotekama lisusu te pe bakozwa ngo lisusu te na tina yango na bengi ane oyo année d'action abeti mbela na ba oyo bazali lokola ba ministre oyo akokende à l'encontre ya maloba ya tata mokonzi
akozwa mbanu na ye. UDPS viva. Viva. Le parlementaire debout viva. Viva. Force acquise au changement viva. Viva, viva, viva. Félix, président de la République, le peuple d'abord. Nakosukisa mpona koloba boye. Biso parti UDPS tosalaka eloko moko te tant que bakonzi ya parti bapesi biso ningisa te. Eza bongo te? Oui. Parce que tozali parti au pouvoir. Manipulation ya bato misusu pe eyaka. Mais biso awa tozotala visionnaire na biso ezali président Félix. Bureau ya parti ezali tozala président AI, tozala secrétaire général. Soki likambo ezali makelele o le 24 président na stade. Nyonso wana tosi tozwi ba information. Ya koloba ke baza na coup papa okende kosala meeting na kati ya stade ezali ndenge moko na ndenge toboyaki makambo ya mbongo ya ba 6 millions oyebi mbongo boni ba déblokaka pona sécurité ya mokolo wana stade ya 80 000 personnes il faut pas disposition et pourtant toza kolela ke mbongo ezomona la te politique eza ya likolo o mukonza kosala akolobaka melelo te boye te nazwi maloba nazongisi epa président Félix nangina le président Félix président Gilles akokoma pe président Mboka boye te notre PC parole au IDPS au pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ à la deuxième tour. Président, merci beaucoup. Bana Londres va féliciter makasi. Balobi no musala zo sala. Lelo bazo solo na parti par pour na parlementaire. Voilà. Olobi ni pona bana wana tala mobilisation na Londres bakola kisaye. Merci beaucoup. Toyoka ki mwa makelele. O bakosala mwa ba guspikili ya batu o bakwatake Londres wana bozo ka babengi yango Grande-Bretagne. Kuna masekeza laka. Po awa lelo président zo prende akoloba pona makambo etali banzete na biso environnement zamba na biso ezali ya mibale na kati ya monde après l'Amazonie biso nde toza kopesa oyo babengi malili ba réchauffement climatique mais tozomona bamboka lokola ba Gabon bako bénéficier bankita ebele ya financement oyo eza kouta na mboka bapaya. Par contre que biso toza na zamba munene pona yango président atamboli moko te atamboli la délégation na ye akotalisa bango bankita makambo oyo biso toza nango pe kimia lokola eza kokota po baya bana Kongo basala nini bazwa misala boye te sikoyo pona bino bana ya Londres toyebi ke poto ezalaka nde Londres Grande-Bretagne oh bisika nga moko na fandaka matete babengi yango onibre britannique c'est que place makambo efandi qui dit Londres dit les États-Unis faut koyeba yango tosengi na bino tozala na bomoko ezala bino boza libanda président alakaki biso alobi en 2023 il va organiser des élections démocratiques et historiques bokozwa pe moyen ata koyawa te via ambassade na biso okobanda pe ko voter ndenge tomonaka bandeko na biso ba malien awa ba sénégalais ba togolais ba mboka nyonso oyo efandi awa bakendaka na ambassade na bango ko voter soki bokozwa moyen kokoma awa te président si alobi to organiser ba élection digne de son nom bokozwa pe moyen ko exprimer ba voix na bino ma banza bolandi message ya chef de l'État par rapport ya Bilobela Mwanza. Chef de l'État akati Tcheleka alobi akei musika s'il faut ba bomaye azapre akufa pona makila ya mabele ya Kongo tosengi na bino bomoko tokoka mwaka mingi ebele kati na bino kuna na poto bako kwakola bako fungola bambanga na bango mais ebele bakima awa n'est-ce pas bazwa mikanda na kombo ya IDPS lelo bakomi kokende tala bonyama okokende kotumba tina drapeau elembo munene ya mboka na yo omoni te ke tokomi na niveau ya tozala batu oyo babengi ba homme animal il faut zala homme animal drapeau eza mutu te drapeau ezali otali ba symbole ezali wana ezali na rouge ezali na jaune ezali na bleu ezali na étoile ekolakisa ba signification kita mboka na biso makila ba eba wapo na ekolo mais yoko kamata eloko ndenge wana okotumba yango tosengi na bino bato ya modèle wana il faut pas punir bango na sukisi wana Dobete la président Maboko. Merci beaucoup, t'encourager ya tozokende.
historien baluka ki yo historien yo bandeko baluka ki historien. IDPS viva. Répondez au slogan. IDPS viva. Viva. Bonjour. Je pense nalingaki na lobelo kumoko devant ba combattant. Tozalaka ennemi te mais ezalaka divergence. Parce que tu travailles moto na moto azali même Bible ezoloba selo. IDPS viva. Information nyonso tozwaka moto na moto azana ba source na eza boyete. Boyebi ngai na makambo ya information nasalaka effort nalalaka te nazala ba contact oyo nga nazosala po ete nazwa ba information. IDPS viva. Boyokaki meme eloko esalamaki lobi na Top Congo na makambo oyo nga nalobaki awa. Boyokaki nani Shabani asalaki déclaration na Top Congo no na 13h juste moto nyonso oyo ayokaki lobi alandaki ba information. Je pense moto ya répondre ye pe lisusu ezali secrétaire général. IDPS viva. On a kotalisa ke no ngai nalobaki makambo ya solo. Lobi nde secrétaire général na pokwa aye kobimisa mikanda na ndenge bakendeki kosolola na chef de l'État na Jean-Marc Kabund. Nzokande ezaka projet moko oyo eza na kati ya parti. Il faut batonga ndako ya 5 étages. IDPS viva. Bozo kanga place wana. Il faut batonga ndako ya 5 étages pour na permanence pour être ba bureau nyonso ya IDPS eza ba association nyonso baza na ba bureau na bango na kati ya permanence. IDPS viva. Aye kobimisa makambo wana pourquoi? À cause ya déclaration ya Shabani lobby alobi que non IDPS eza na crise. IDPS bazosala boye il faut to pona président ya parti ya IDPS ne Jean-Marc a se replié nini Augustin Kabuya ayebisi eke nyonso oyo ozosala eza pona kobundisa chef de l'État. Pour ceux qui osent combattre ya IDPS ou bien osent cadre ya IDPS, il faut ça la nini, il faut ya na kati pour être to vanda makambo ezo marché te to ça l'effort que nini et marché. Mais ceux qui osent ça la bongo ko kanzate ko zo bundisa ngai, zo kanzo zo bundisa chef de l'État. IDPS viva. Je pense na makambo ngana lobaki ke maman Marthe. Ceux qui ozali boza famille présidentielle parce que Facheta en vie. Nalobaki bongoti. Boyebaki mukolo oyo chef de l'État yaki na lufungola. IDPS viva. Bon monaki le même jour oyo a changé ki ba garde na ye. Vous comprenez ngai? IDPS viva. Vous kande chef de l'État ko bimana ndako po amakota na voiture na ye ou bien na jeep na ye. Azaka mutu moko abamisike tango tozobenga ye fachi beton. IDPS viva. Il faut pas comprendre que loko wana atuni bamura oyo bazawana. Est-ce que binu bozana posana kufa ou bien nazala en vie? IDPS viva. Bamura balobi mokonzi nini alobi sava bota leloko boche na se mutuka. Baye na ba appareil oyo kosala nini batali pa appareil bandi ko sonner kaka na moteur ya mutuka tala mama na bombe. IDPS viva. C'est ça pour na kolakisa ke non miyaki aza na position na ye ayebi ndenge azwaka information. Gilles P aza na position na ye tozali ko Bible lobi ke nous connaissons à partir tozali ko se compléter. IDPS viva. Je pense exactement que peut-être na limu tozaka kisika moko na baninga mais ezaka na sens que le monde a air moko moi koluka ba information. C'est ça le problème. IDPS viva. Parce que tozaka ka esika moko tozaba parlementaire debout tokobanda kosala musala ensemble. Bozoyo kanga bien. IDPS viva. Bonne fête ya le 24. Boyo kanga bien.
secrétaire général alobi boy fete wana ezana na stand by bozokanga bien balobi te ke fete ekozala pe balobi te ke fete eza bozokanga bazozela nde mot d'ordre ya mokonzi ya mboka bozokanga mais jusque là nayebaki ke journée le 24 ezali journée ya méditation IDPS viva je pense na suki wana boy Oye, Koya! Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kinmazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.